Mbote ndeko. Mbote vraiment. Tomoni ndeko na biso Diego Milito azalaki epai ya président héritier mais tomoni lisusu te. Tozomoni lisusu te. Moi conseil moko opesa epai na ye. Neti nga vraiment Diego Milito boke nansi esika ozali nga nazali mwana ya grand frère nao ebinga mpe ndei nao mpe boke mpe plus mingi akoloba ezaki no Diego Milito namoni trop na Facebook na Instagram na yo bazokomante bazofinga autrement dit bazotiola Diego Milito pourquoi longo epai ya wata ezalaka longo mpe oboti mwana kutu akoli akomi na ta moko mpe alongo mpe na ndako ake mpe koévolue ndenge moko na Diego Milito ndenge esika mpe azali na part na nga na surtout ka ba bonne chance Diego Milito za musala za rappel na tensenga rappel bongo bon alongo pa wata pona ni ko wata na biso mo vraiment dolanda wata za asima ba mission na bien wana vumelo kona vraiment na komele même tina na texto a beaucoup répondre nga to éviter soit secret ya ye moko individuel na héritier watanable wana vraiment il dérangeait vraiment mingi ata utu vice roli pe na kati ya ambassade azokama makambo ngo ningisi pena kine kosakana te Diego Milito bana eyala bana kasafu bana lopori batindi ngai pona na ebisa Diego Milito pourquoi longo epa ya héritier watanable question eza comprendre kosakana te pe ampisi kolongwa na yo ekoti makelele partout de partout bana poto bana ziba no Océanie bazolela pourquoi Diego Milito longo epa héritier watanable na ebi ke bazofinga yo bako finga pe maman na biso na sika aussi na pese bambote sika zali soki ye muto lobi ke non olongo pas héritier watanable wana mingo merlo wa mingi te Diego Milito bonne chance na o continuer bonne chance roumela pe ba carrière ba kama belé kodingo alongo na ye pas héritier mais to moni zo baé kaka hein on a ba sengo zo baé etangi fan lo banon bon premièrement on appelle ça watanabe na pese na mbote ya solo tarayo yone prêtre mais na pese ka conseil Diego Milito na vie ko ngoza la précédente ndeko na ngai vous comprenez ko ngoza la précédente vive ke na malembe surtout na monde wa bengi taka monde na musique ke na malembe ndeko na nga ko ça la précédente omoni entourage ndenge sana faut le conseiller malamu wata c'est un prêtre wata da prêtre to di wata da grand prêtre tina ba niveau ba ngola da prêtre. Vous comprenez? Comment ça n'a ils ont des collègues de famille, ils ont congolais de collègues. Alors, bah, vous mingi zati de collègues. Zong sana makanis. Zong sana makanis de collègues. Vous savez avanti que zong sana makanis. Dala, des dames soka, des gars tu vas solo, bah pour la makamna yo en désordre. Bon, on a peine na 34e, il y avait na 33, juste na sima veille na biso mais c'est important to solo bela. De collègues. Au moins na vie chance est là mutunyo sauté. Nzamba bi chance est là mutunyo sauté. Faut pas ça respect na mutu o la cadre na mamunyo so na musala uti nango. Faut respecter d'abord Watanabe. Wana prêtre. Pour yanto na lobango déjà parmi la mission na nyonso na content na vie na nga na kontaka wata pour wata c'est bon chanteur. Mutu ayebi mutunyo so o ko boya na ta Congo mitali pour nga na yebi. Nani fan club ya wata. Mais na tala sala musique na inde sala nga ba bien. Pour ayemba ya des gars. Ngamo pena sona yo ki penda ye na santa penda ke jet ya sakana te bande ona lo lo baka ke no ndo nga ata fina nga fera bali kama tala sima zonga moto tala sima zonga ta moto ndeko na ngai comprendre ya ma sambe zate ndeko na ngai aloba mingi ate ndeko na nga boke yo za soda na yo za soda fa watu taki soda na biko soda ya sakana te konga ko boba ko soda na hote bimisa pena ke soda ya ke pa fina ndeko no wata présent no wata mon vieux yo sa ngai maambesa mama musique mais sona sala mabe na songa na base sona songa na base mamu se pesa ma normal ya lo ba mingi zate on zo pesa la bande ko nga yebi ke nga na masamba nuja garçon de licence plus na artiste comédien yebi na artiste comédien mais na tala ka pe bande ko nga ba musicien pour tala ne ba musicien de bambele ka nde yebi ka na monde musique sala ke arezala et ça là toujours arezala toujours mais lo ba mingi zate ndeko nanga na batala sima zonga moto boso tali sima ozongi moto ndeko nanga yalo ba mingi zate na pesika grand goal dans kata Belgique grand nanga Michel mais yo bika ke yo bika yalo ba mingi zate dewe kerliker ya osaka na route zate na yo mo bika mingi alo ba zate na bika na masa nanga Barnabe soda yende soda na si soda so bana bakati nga sui kitoko botala
eza ciseau d'or ciseau d'or imta saka na esprit na nga ya lobeza te na sepeli mais ndeko na nga boke zonga nde na mamu na so zonga ya teke mpona baye ya mingi olobela te meme ndeko na nga zonga respecte président na yo zonga toyebi ke basengaka baeskise ezala bien mpona oyoka yo mpo yayokaka ne bato eza papa ya bana oyoka bato mpo nga nalela mondeko na nga wata grand prêtre nalela fort ya osakana te parmi bamission nga na revana ata congo so na vani na revana bape ye ya parmi bamisa solo wata na beyosa ndeko na nga yoka mpe ndeko na yo yoka mpe travailleur na yo yoka mpe ndeko na yo ekosala bien yaloba kutu mingi eza te yoka ndeko na yo wata yaloba mingi eza te biso to bafan club na yo comprendre tolingako teke héritier watanabe me na aloba mingi aloba eza te yoka ndeko na yo soka ye azongeli ndako na yo papa bengana mwana epamba te mako benganaki ye me ntango mwana ye koreconnaître ke non makambo eza ya mabe kaka masenga baeskise ya mingi aloba eza te napesaka bambote nyonso bafan club alinganga mo artiste masamba nucha garçon de ligue saint joan nakomba la fouine soda na kati ya mbasai président nanga bodago la viste nanga roli bafola ya osakana te na deya nanga parfait baa mpena baa basoda na mosa tosala toka basoda omoni ekotaka soda na makama musique nga mpe na soda yaloba kutu mingi eza te napesa yebika napesi na sous-secrétaire na sous-secrétaire de côté na secrétaire ya ambassade en plus na sous-secrétaire ya football les stars de Kalam on a alobela eza te mais secours eza motema ti wana erataka te nga basala nga na vi mpona secours mutu donc mutu soki aza na mpasi nga mpona secours esa yango mamba be eza te kosecours mutu eza mamo eza très important eza mpo nazo valide oyo mamu nzambe atina biso na moke mpo nga salela nzambe nga salela na nga nzambe bon moni na remarke eza tv ndekomaka ya soki lelo nzambe asungi okomosala mamba bien na tele ekomaka kaka bango fo bazala kaka nayebi bato ozoloba bango fo bazala kaka mais kozala na te napesa na mbota kitoko ya bien nonga alingaka na sheri nanga gloria mpo monake wana mpenza aza soda te nga na bango ebele te kaka gloria te gloria nde makambo bana na bango ebele te kaka gloria ye nde mpenza petio mpenza so na vandi na ye ebika mamba je bana bango ebele te naka na moko merci beaucoup